Mbote bandeko na ngai. Ngai ndeko na bino papi tamba oyebi. Toke na ba discours mingi te. Tozo senga mabolo mona se. Bayokela biso kaka mawa. Bayokela biso kaka mawa po toza pe batu. Mboka oyo pays démocratique du Congo ezali pe ya biso nyonso. Président de la République. Espace ya Kasai, ya Grand Kasai. Premier ministre espace ya Grand Katanga. Président de l'Assemblée nationale, espace il y a Grand Équateur. Président du Sénat, toké na Maniema. Toké na Cour constitutionnelle. Toké na Conseil d'État. Toké na Cour de cassation. Toké na Nino, na toké ata na armée. Toké ata na police. Toké na Conseil économique. Et la Cour continue à citer. Bisika nyonso wana ne Congo moko azate. Est-ce que toi ba congolais? Toi su ba congolais te. Pour que lelo tozo sepela, tout le monde a kende kona biso moko ake na tête à seni. Il y a institution. Procédure il y a élection na ye. Ezali régulière. Ba oui ba confession religieuse to meiko la évolution yango. Siko nini kaka pona Congo central bande kona boyo ke la biso ata mawa. To sala bino nini? Bapange muna Congo central. Faso yakele awe yake membre FCCV, yake membre KHV, yake membre Lamuka V, yake membre société civile to kanani faso non, yake membre ya justice. Betre batu mosi, betre batu désordre V, betre batu tribalisme V, betre yambara batu nyonso. Donc na minute temps lomba ke beto pe ba yamba beto. Façon donc elle a betre ba congolais na kati ya Congo, c'est-à-dire betoke à part V. OK non, Congo ke côté ay Congo central ko tangaka non, beto nyonso betoke mutu mos. Beta tata beno mos. Doa tanga président de la République en termes d'espace à Grand Kasai. Premier ministre espace à Grand Katanga. Président de l'Assemblée nationale espace à Grand Équateur. Président Sénat na Maniema. Il n'y a pas na Cour constitutionnelle, na Cour de cassation, na Conseil économique, na armée, na police, ainsi de suite. Place Union Soïna, ata pangabe tout le monde Congo en élevé. Alors, il y a vraiment un tribalisme élevé. Mais très vous comprendre que mérite, il y a ça là que nous l'avons louba l'avons mungala va passer un poste. Mais maintenant, Ronsa Malonda, est-ce qu'elle a même mérité ou pas? En tant qu'expert dans mon élection. En mettant la classe nandi et puis troisièmement en mutuya défendre que Seni en défendre même président de la République actuelle dans la Cour constitutionnelle na compte Seni élection n'est régulière donc maintenant on sauce vraiment mais sauce vraiment nandemba manyonso nandemba vraiment nyonso ba fumo boala ba kuwa beto samke beto ba population Congo centrale to sentir peu que na kati ya République démocratique du Congo. Merci.